Bonjour, je m'appelle Bondo Botrick et je dis bonjour à toi à la famille Erotech. Bonjour, je m'appelle Mira Mikobi. Bonjour à la famille Arotech. Hello everybody, my name is Bienvenue Ngeni. I love you so much. Thank you. De retour, Mireille Mboula, la famille est sacrée, que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, c'est Chantal Lulangue, je salue la famille Erotech. Bonjour la famille, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci. Erotech partout, Erotech à Congo Kinshasa, bonjour à tout le monde. Mbote, 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 na bandeko na biso nyonso ya famille Erotech. Topesi bino bambote mingi, bisika nyonso boza, ba diaspora, a biso tu, toza a na Kinshasa. Topesi bino botondi. Bonjour Jambo, c'est Vanessa Ngoy. Merci beaucoup la famille Erotech. Bonjour, c'est Nathan Leben, je vous salue la famille Erotech. Bonjour, c'est Naomi Chibaka, je vous salue de loin. Coucou. Je peux commencer? Ouais. Ok, banakin, ba diaspora, bandeko na biso nyonso na bao nyonso baza na kati ya ese na biso mboka. Topesi bino bambote belé matondo mingi, tolingi bino mingi. Tolingi bino mingi, politique ekosa biso te, bao nyonso bazo infiltrer bandeko na biso, bakosa biso te. Actualité toi nango lelo, biso toza pour toza sima ya mokonzi ya mboka horizon 2023. 2023 mokonzi ya mboka aza na souci ya ko soutenir mboka na biso. Bomoni ba œuvre mokonzi ya mboka aza na kati ya kosala misala mingi pona ba congolais, mais ba dongole misu bazé belé par rapport à bandeko na biso nyonso ba lobela pona ndeko Jean-Marc Aboun aza mutu azo sala o akoki kosala. C'est ça la politique. Politique est bongo, politique est dynamique, mais politique ndenge eza wana eko